Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote mingi na bino nyeso tu ba bolinga mama Elia Nitu. Na pesi bino mbote, ba ebwe ma vimpi muko wazima. Boni bino bandeko na ngai. Est-ce que boa malamu boni ba santé na bino bo passer journée ningeni. Journée leki bien. Ah, ceux qui journée leki malamu toko misanzambe na ba moy. Po ceux qui nzamba pesi biso bonne santé te. Est-ce que muso toko la santé malamu ezate. Merci mingi na bino nyeso tu ba obo disposant na bino pona kotala mama Elia Nitu tope pona koyoka mama Elia Nitu. Merci mingi na ba abonné nyeso tu na benga kabino ma famille du cœur. Ndeko soki zamba no aliboso kutani na chaîne Oyo ya Elia Nitu TV. Préparons-nous pour le mariage. Na kosenga na yo o s'abonner. Ceux qui o s'abonner na Elia Nitu TV après ou activer cloche ya notification pour que os la notifier à chaque fois que émission asika et kokota na kati ya chaîne biso. Merci beaucoup à ma famille du cœur. Bino ba ebota la nga na benga kabino ma famille du cœur, vous êtes ma deuxième famille. On a benga bino famille du cœur na ngai à part famille du cœur o bon moko bino o bota la nga boza famille du cœur le fidèle de maman Elia Nitu. Lelo tozo kende ko solola kozala pe moi muke sans tabou to solola na ebisaka bino toujours biso ba e oyo to yakana liboso na bino ko sala bino ba émission boye ba ke tozali batu oyo ba benga kabiso batu bazana facilité ya ko benga pe ko ebisa biso ki mama Elia Nitu tala problème o boye est-ce ko solola yango soko sololi yango ekoki ko sunga ngai ekoki ko sunga mwasi na ngai to ko sunga bana na ngai ezalaka ndenge wana bandeko oyo boza kotala to boza koyoka mama Elia Nitu. Likambo na yeto so nango lelo eza likambo etali ba mama etali pe ba papa. Etali kote nyonso na basi na mibali. Likambo yango eza nini? Likambo naza na posa to so na bino lelo o nazoli mo réclamation ezali boye. Likambo yango ezali boye. Nalobi bien que likambo yango etali ba mama etali pe ba papa etali bato nyonso to etali kaka mwasi te etali kaka mobile te etali bato nyonso malgré mutu oyo apesi rapport aza mobile mais eza pona bato nyonso to ya pona sexe nyonso to mibale. Yesolo ndenge nzamba asala biso boye asala mutu na loposo na ye. Yana bato musu nzamba asala bango mindele, bato musu asala bango mwindu, bato musu baza marron, chocolat, ainsi de suite, bato musu baza ba métis. Nzambe asala mutu na loposo na ye. Mais to yebi biso nyonso ke mingi soki mutu nzamba asala na loposo ya mwindu, soko asepe na loposo wana ya mwindu te akolinga apakola loposo na ye po loposo na ye ekoma pembe. Dans la vie il y a toujours un choix à faire. Eza choix ya mutu, eza mabete soki mutu asali choix na ye, alobi ngai loposo eza mwindu bona lingi yango te na lingi etele ekoma pembe mabe ezate, eza choix mutu ko kotelisa loposo na ye eza mabete po produit azosoma na mbongo na ye moko, nzoto pa zo pakola eza nzoto na ye eza mabete. Mais eloko oyo eza kokoma mabe ezali ke modèle ya kopakolela produit yango ndeza problème. O déclaration oyo nakanisi na sina ya na makambo ya bomete ko lemba te. Po ngana lobaka toujours awa du vrai du vécu. Yango nde tosolaka na kati ya Elia Nitu TV du vécu du vrai yango tosolaka du quotidien. Yango nde tosolaka na kati ya Elia Nitu TV. Awa na mboka France to wote kozala na période to bengi ya été. Été na biso esili siko tokoti na tangu mwa malili ebandi ko banda mbule ezobeta ko sakana te mal mbule ezobeta mwa malili pe esi ebandi kokotela biso na bandako. Bandeko o balinga kopakola mingi alingi atela lilala ngwa kopakola neti ndeko o ndenge na yokeli ye mobile na ye ndenge alobi ke mama Eliane mwasi na ngai na produit ba mapasa ya solo apakola nzoto na ye atela. Mais eza na moment moko boyo zomona ke poso eza susu ko répondre te poso pe ekubaka poso pe eboyaka moko poso boya ko bi tango mbule ezokola yango tomona ke mutu musoko yeba age na a partir ya poso na ye soko tali poso ya mutu otali po ya mwana 20 ans ya mwana 30 ans ya mwana 40 ans ya mutu ya 50 ans mutu ya 60 ans poso ka ya nzoto mutu elakisaka age ya mutu ke mutu yo akeluki deja mutu yo mwa mikolesa nini epusani ka na poso po poso enunaka poso na biso koma akonuna. Papa o ayebisinga mama Elia Nitu mwasi na ngai na eloko ba bengi produit akozo ba produit na yasali mélange de produits azo ba produit na ye wana acha mona frigo apakola ka produit apakoli na tango apakoli na poko apakoli na tango apakoli na poko ya bimaka nango ata na ba bocal ata za na kati ya train afungoli bocal pan apakoli akolongola ba chaussette na nzela boye vraiment za na kati ya train auti musala aza na train alongoli penza chaussette apakoli produit alati chaussette alati
basket na kati ya train aoke musala po azoki temps ya kopakola produit na ye na ndako te wana nyonso to asalaka napekisa ekutu mpo ani kopakola babiloko na nzela bo tika ngai nabimi ntango ntango mposi nabimi ntango ntango mpo bakende na nzela mona mosala nabimi ntango ntango nazwi temps ya kopakola mafuta te tika nga tshoko na etomera jamais mutu apakola mafuta nebo mabe eza wapi non mabe eza nango te mais quand même eza na biloko oyo esalamaka na intimité eza na biloko mosusu basaka na miso ya bato te ezalaka kitoko te na miso bato longoli ba chaussette obandi kopakola produit na ona kati ya nini na kati ya train oza yo moko te bikolo ya ndenge na ndenge et surtout oza na mboka mondele na France bikolo ya ndenge na ndenge olongoli chaussette na yo obandi kopakola produit na yo osisi kopakola yango olati chaussette olati basket eza déjà ko indisposé bato ovandi na bango na kati ya voiture moko eza bien te bandeko na ngai okuti mboka baza kobina lokolo moko yo pe landa kotikala sima mabe na olobi pe na répéter ko bongisa loposo eza mabe te eza choix so mutabia bongisa loposo mabe eza te esika siko papa oyo ya ko sepela te esika oyo produit ezotungisa eza esika nini mama na biso boyebi ki etango malili ezali soki bato bo chauffer ndako botie chauffage molungi eyaka et surtout soki bolali bato mibale ntango boza déjà bato mibale na mbeto boyoka kaka molungi moko boye eyaka po boza bato mibale déjà na mbeto ndeko na biso oyo ya mwasi akoki komata na mbetu te soki apakoli produit te soki apakoli produit te akomata na mbetu te mobali na alobi mama nitu ntango mosusu asokoli te asokoli na ye te na poko aboye asokoli nzoto te makamati alongoli bilamba azwi mafuta na ye abimisi yango na frigo ba mélange ya ba produit déjà salaka sali ba savon sali ba boye ba mélange atchaka ngona frigo comme pio asukoli nzoto na ete mais akamati apakoli ba produit alali ndenge wana mama nitu sanki asukola nzoto ne lobi pe na tongo alamuki apakoli tongo koma na nzela apakoli ngo pe na kati ya train ba comportement boye ngo tozolo ba comportement boye bandeko eza malamu talobi aza ko indisposé nga mama tala ba produit eza na beaucoup de mélange ache oyo mélange komi ebele siko mélange on komi na solomoko comment moi si okoki ko sala 3 jours oboko sokola nzoto po fo bakisaka mafuta obakisaka mafuta ngala ko ozonga so mwindu te obakisaka mafuta ozobakisaka ka mafuta soki akamati asukoli na nzoto ya basi nzoto mobimba boko sukola kosukola ka nzoto ya basi nzoto nyonso etikala kosukola te po yefa pakola mafuta efo kota na nzoto soki apakoli bongo alati biloko mongo esala ye molunge bamama bosilika te soki bapapa baza koloba bo eza bien parce que soki yo yoki yo posalaka bongo okolembiso eza nde boye mibali basepelaka te ndenge toya boye tona basorti ya bato ebele na mokili eya na mibali mosusu yo ozosala boye akokolobela o te azokolobela te mpo na nini parce que ayebi ozaka monoko kasi babengaka yo madame raison yo lingaka kozwa raison na nyonso yo lingaka torte olingaka reproche te omona mobali avandi na yo mingi ayebi yo ndenge ozalaka alingi ne koswana te ce n'est pas la peine ayebisa yo abina kendolekela tapa mama nitu lokola talaka mama nitu soko ayoki akoki kochanger mais eza na mobali mosu akovandisa yabi te boyenga na lingi te papa na lobi mama pona ko boya ko swana mama na ngai so na nina ko swana te osa ko boni otika kaka mais non produit eza mabete kopakola eza mabete mais mama tala mama ya kopakola ko indisposer moninga te ote omona mo mulungi oyo soki na pakoli boye ta na ata ba jogging na ngana teli wana penza na koma lilala ba kirkima oyo basali yango pona ko tia na biloko lelo oyo koma moto atie produit a mélanger azu curcuma oui oko sala nango elongeza mabete nga pe na meka curcuma na elongi na zu curcuma na zu yango na nini na yaourt nature na curcuma na niki na elongi 10 minutes après na koti na salle de bain na sukoli nanga moto azu produit a mélanger produit azu curcuma tia na kati ya produit po azaka na posa ya kotela mama nitu mwasi nanga koma na complexe moko soka azokanga photo jamais kokanga photo bo naturel na ye omona nde tokanga photo naturel jamais ye photo na ye nyonso ezaka il faut za Snapchat photo na ye nyonso il faut za na couleur il faut za la photo ya snap ye moko boy etikali kaka na nzela bato bamona ke boye te soki possibilité ko sala ka snap ngo kanga yo na nzoto ndatikala ngo na nzoto akanga ka photo boye normal te kaka nga photo normal akanga kate. Pourquoi?
parce que alingi te ba mona vrai le poso na ye photo nyonso Snapchat po boyebi ke snap akomisaka mutu nyonso kitoko photo snap akomisaka mutu nyonso na couleur ya kitoko photo nyonso ezaka Snapchat ngabi papa bon soko azali kosala ba émission lokola biso boye moyen te mpo nga mama nitu boyebi nga nayaka naturel naturel na tie poudre te brillant te na ye nasala émission bomonaka nga mpenzaki mama elia nitu ye wana soki mpe mokwana na niki mwa maquillage na niki mwa maquillage na nga mpe ezalaka ya malonga te mama Eliane mwasi na nga alalaka alingaka ata kolongola maquillage na elongi te mama mobali na yo bosi bolinga na banda bomwana ayebi yo ndenge ozalaka ayebi ke no mwasi na nga akomi kodeforme mpo abandi kokola mobali na yo ayebi ke mwasi na nga miso na ye ebandi kokita parceke mbula emati yango poso ya miso ezokita malingaki yo bomwana ayebi bomwana na yo ndenge ozalaki ayebi ke mbula mpe ekei yango poso ya miso ebandi kosala nini kokita kingo ebandi konyefuka c'est normal parce que mbula eza kokende epui nzoto oyo epakoli produit mingi yango mpe ebebaka so makasi mama basile basile mwasi alalaka na basile kaka tala basile milai alalaka na basile maquillage ne maquillage bandeko tozomona tati na ba TikTok namonaki mikolo ute koleka na TikTok ndeko na biso mobali asekisaka biso mwa moke na TikTok sankara de kunta alobi basi nyonso bolongola nanu baperike botika nanu bilongi na bino botika na basuki na bino naturel bokanga ta suki ya maboko to mona ta suki na bino bamama beauté artificielle eleki mingi trop de beauté artificielle eleki tango bana mibali bakomolo baboye elobela bino eloko te bamama beauté artificielle mibali balinga yango penza te salamo artificielle sozo kende fête to boyi te mais comme là tous les jours te ozalaka artificielle papa bazaka pe na besoin ya beauté naturelle ya mwasi basi musa sa otika balalaki na mobali une femme mobali abini ya koti celle de base sukolimba ngo atie poudre papa poudre ngo pe boyebi ya biso basi ya bangola wana umona chengola ebele ne longe bombi encore ba biso ba cerne au place ba cerne okomona bambi biloko ne bele ba cerne omona mutolinga so nga lunette te ezala mo ezala buto aka na lunette ne longe masque pai non wana komi ko vivre na kati ya complexe eza bien te faut jamais ko vivre na complexe zala yo vivre yo zala yo mobali no ayebi kozaka libela kotelema lelo libele kwei ayebi yango tango zaki ya kotelema soko zo supporter ngo kwei te chirurgie zali kende bongisa matisa yango batebele basala kango abi enga libele kwei boye te pardon na kena keno matisa mbongo noka ko kei ba matisa libele mabeza te ezaka choix ezaka ka choix bande kolikamu o ba papa bazolobela mingi ba mama solo produit na mbetu ba papa musupe ba na solo produit na mbetu mais biso basi tozaka na mitema minene ya ko supporter moi ça ko lobate ki mobile ko apakoli produit boye na ko sabwe mais mibali tango zo ko ka solo produit la batu muso atie parfait solo parfait na ye bana ya batu muso kutane okoko yeba mo muke solo nzoto nene ngezalaka mais muto kutane oyo kaka solo ya produit ba mama to meka ko bongisa mukie papa lobi mama Eliane tuna mikolo yo nzoto eza kaka outa ko se émission moko boyembi mwanze monga pe na linga yango na olinga nzembo malgré nzembo ngo eza penza bana ndenge bayembeli yango me nga pe na osepela lango ngabi papa nzembo nini omoninga nakokaka sentimate asiminge pa ya mabe soki asalinga baja mabe asiminge sika mabe nakokaka boye te na telemi bokoko na telemi bwana kati miso papa nous pour les mariages eza pe sans tabou mikolo yo ba papa bazo telema trop ba papa ba telema mingi. Pour moi, malili, ce qui est zali, et télémisa ba papa makasi. Parce que papa lobi, ce qui n'a sina télémi maman. Moi, il y a qui te pour au pouce ni ka pena maman kakabo yoka solo ya produit, ntunga ya produit. Produit on mélange. Oya yeso kwa sali a chaka ngona frigo. Biloko muso qui n'a pena âge. Il faut accepter âge. Ceux qui m'ont accepter âge na yote, au commande ko vivre na kati complexe. On a 50 ans, au komi ko linga ouvre ko amona moi ya 30 ans. Ouvre na complexe ya âge. Complexe ya âge na mboka poto oyo ezoboma bato ebele makasi. Surtout basi ko vivre na complexe ya âge.
oza na 60 ans olingo ifele kwa afi mumbo ya 40 ans non complexe ya âge ezoboma bato ebele na mboka poto ezosalisa bato makambo bakoki kosala te to ana poto bon mundela botama ye na poto mpo na saka makambo te na 50 ans sama mboba na 25 ans po ana poto parce que eza mboka na ya botama mais lokola biso towuta na bamboka na biso bapays non développé ndenge towuta na bamboka na biso toye na mboka mundele tokomi kokopie oyo kutu mundele asalaka te bato ebele na poto bazovivre na complexe ya âge mutu alingi babenga ye yaya te kobenga ngai yaya te yo munene boya masoko minene boya ngai yaya po anini me kozala munene eza ndenge baboteli mutu kozala munene lekisika ya kimokolo te papa wemba aloba munene eza bato mibale te moke mpe eza ndambo te complexe ya âge eza koboma bato mingi na mboka ya poto mutu ana 60 ans angasala makambo lokola mwana ya 30 ans mutu ana 50 ans angasala makambo lokola mwana ya 20 ans ya malamu te. Ce n'est pas bien, bandeko. Ba maman, sukola to sukola banzoto mala maman sukola nzoto. Oui, mutu so azokolo mona ba peau de yeux. Ba cerne et c'est côté vraiment nzoto parce que mutu so comme déjà na 60 ans cerne otika eli souté hein. Et là batu musu baza pe ba jeune comme on a 40 ans ba cerne pe bandi hein. Ezo dépendre na poso nzoto ya mutu. Ba cerne c'est côté nzoto et c'est côté déjà. Ceux qui m'ont bangé c'est côté nzoto et c'est côté longo a souté. Koko les a bien, koko les a mabete. Biso ba africain to ling koko la te. Africain soko bengé yaya ya lokolo fingiye. Africain ngi ba bengé yaya te. Nzoka na Congo to mesana biso mama na biso ba ndeko loba. Ata mutu aleki na mbula moko aza yaya na yo. Soko moni mama moko aza lokola nga aza mama na yo. Soko moni papa mo aza lokola aja papa aza papa na yo. La plupart na mboka na biso ba Congo ba kolisa biso ndenge wana. Mais lelo o na poto soko bengi mutu yaya o memi ngambu. Kobenga nga yaya te. Kobenga nga yaya te. Benga nga mama. Ah. Bongo mama za mwana muke. Mama pasa mukoloti. Bato bele balingi te babenga bango ba yaya. Soko mutu to boyiki yaya melongi na ba cerne zola kisaki. Aza déjà yaya. Mouta na 40 ans, monaka, oh tranche d'âge 40 ans, oh tranche d'âge 50 ans, oh tranche d'âge 60 ans, oh tranche d'âge 70 ans. Et mon anaka, mikou ya nzoto pe yeba nakela kisaka. Oh mona mouto zo tambola ka boye, pa, okwei, nini, kokolati. Moi équilibre bandi ki maman na nzoto kwei, otemi, na kwei, na kwei ndenge nini, équilibre ya nzoto, moi âge, salaka bongo, to accepter ba âge. Et loko ezo boma ba Congolais mingi yango wana. Congolais ki ba benge ya te. So biso Congolais oye munene ni nango tika na ye munene ni nango yo moni kamso ebisanga tika na ye munene. Munene za maladi te, munene za mabete. Problème eza api muto ye munene botala mama biso mbili ya belle. Tango zo sala makambo ya musique na ye. Mambili ya belle zeka na nzoto miki, mambili ya belle zo batela ka nzoto zo batela. Mais lelo o mama mbili ya belle comme na soki 63 ans, 63 hein. Oui, po ya zakale ki pa mamuchala mwana. Maman Bilabel atiki nzoto na ye azongeli santé otali mwasi tala litama otali mwasi osepeli dame. Maman Bilabel, une femme qui se respecte malgré mosala oya sala kama se respectera. Donc tant aux senti qui grande dame na kati na ye. Mwasi a telemi alati puta kangili puta telemi lati li puta zibola telemi otali oui mwasi alali awa. Moi c'est à l'alia, moi c'est pas mouvancier, pas naïko lingo, bien moi c'est à l'alia. Kobo ya ko accepter ba âge yo, yango eza ko tinda batu mingi na ba erreur. Kobo ya ko accepter âge, ya malamu te ba maman. Eza bien te. Il faut ko accepter mutu, accepte-toi comme tu es. Il faut ko s'assumer. Ozaki muke, obandi okola, obandi maman ba poignet d'amour, moi ba bourler, moi libele ko accepter ngo. C'est comme ça, koko les a bien, moutozo kola, ils ont malamu. Poni to sara soki muta kufi, a moi muke, mona muke pour nini nzambe. Toi la bébé a 3 ans tu kufa, mutu nyon soit lele. Mais so mutu moi kufi na 70 ans, a kola ki na e. 70 ans, bon 70 ans kola ki hein. Et na we bandela ko kola, biso musuto peut-être soto que ça va 70 ans. Il faut qu'on s'assume, il faut qu'on s'assume, qu'on le banne dans le banne pour tout le monde le bapé et kimingai. Ne pas trop parler pe tuer, mais le bé kiminga. Ba maman, bos kolanzo tona pourquoi?
tango sokoli na poka mama ko pakola produit te pakola ka poudre ya ba bébé pakola ka poudre na nzoto kende na pharmacie suma mwa le moko boye ya bien soko sokoli na poko pakoli mwa le moko boye eza na solo mwa kitoko soki papa ye ko luka yo na butu tango papa ko simba yo mwa solo nzoto wana epesa pe moninga posa parce que tango bozo vivre na moninga bozo vanda na moninga il faut bozala bien pesa moninga sentiment pesa moninga esengo kozala ka mutu makasi te osala ka mutu makasi ete boye eza malamu te ba mama pesa moninga esengo eza te lokwa batu msola nga libala na fito mesana ko swana mais kitoko ta ko swana yango eza elengi libala te libala fo ezaka na kimia ko swana eza elengi ya libala te ko swana libala fo ezalaka na kimia po bible yango moko elobi malamu ndako oyo ezangi musuni eza na kimia ke muto ozala na château de Versailles etonda viande bible elobi malamu ozala na ndako oyo ezangi viande ezala na kimia ke ozala na château de Versailles ezanga kimia bible muto ezoloba eza na kati ya biblia ngamu na koyeba maloba wana te po nzambe alingaka ni kimia saint esprit asika kimia ezali mpona lelo tosuki wana babela mwana wa mutu wa mufa wa teleja. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tata nzambe kalusaku muna nzamba nibesheneni bana betu. Bons bisous. Bye bye.